Un grand merci à vous, nos très chers téléspectateurs de Dias Congo TV. Bonjour, vraiment, l'émission n'a vu nos caméras circulent, émission Yambinga avec votre humble servante Chira Bakaya, m'avait dit des langues Jean Mwasa Moulaï, babi caméra circulent des émissions sous l'autre qui t'a marché à Pascal, tout que kosola na ba maman na biso o bateke la rabiso ba kisi ya bokoko. Bakisi oyo etretara mukongo bakisi oyo puis bamsu abeza ya ba sentiment le vraiment na chaîne na bino ya mbinga o bolandaka ba news a bien Dias Congo TV wana pesi merci na boss na ngai John Moke pourquoi pas na papa chéri boss de boss wa bason wumela ba bi musala nde biso na kini musala merci aussi na DG na ngai Patrick Kefa musala vraiment na koma na marché à Pascal vraiment on se retrouve tout juste après. Comment tu as maman na biso arape ateke la biso ba kisi ya bokoko to go tu na pe ba question. Bonjour maman. Bonjour. Kombono nani? Ma passa. Ato sana commune 12 Kasenji Nanchi. Maman to yokuto zo teka biloko oyo ba kisi oyo ko expliquer biso to zo mona ba nzete za awa ba makaso za awa ba kisi oyo epesaka maladie te bebisaka nzoto te dans l'avenir oyo bebisaka nzoto te epesaka nzoto makasi ezali kisa bukoko epesaka makasi na bato epesaka kisa pota libumu mu Congo ba nzoto makasi te eposa mibali yango ane salisaka ezali makambo tusu obandango na neni bana 81 Maman expliquer biso to ko banda na nzete oyo opesa biso kombo nango un cameraman Bruno Kongolo edenga kombo nango nini kombo nango Kitamata Kitamata o basela nango ni ezape pona nini baliaka ngo bataka ko pena tanga usi ezala na masanga po sala nini pone pesa makasi bamusu bamelaka ngo na makaya Makasi zo bepesa makasi maman expliquer biso zala clair. Makasi zani bakisha bukoko bakazo ya bakoko ezala ta bakonza mboka okei soko bibisi makasi bakoyamba yo. Olobi oyo pesa makasi. Oyo. Poto mona ba tonton mususu avant à passer rapport sexuel na mwasi na ye azora Kitamata oyo a tiango na munoko ou bien a tiango na kata masanga. Mais pesa ye bakasi pesa ye plaisir tango zo na ba conséquence te. Eloko te biloko yonso za na mesa na ngai awa ko sala mutu mabete pana bandi kisa ko banana 80 ti lelo mbula bolo non oyo so mobali alinga passer rapport na mwasi ya yo poko go liango esa ne mabete pesa nga force Bruno Kongolo ka mangambeza a ata yo go liango siko oyo nandiango pesa nga force pesa ba sentiment kuna ko bela tana masanga vous avez un plaisir de couper na masaka na makambo yonso ezaka plaisir makambo nyonso même na ko passer rapport sexuel vous en avez bien maman to yesu awa o na de sokeza maman o mundongo sko mundongo o bosala na oni batibelaka loko za na pota libumu zo ka anzi oko liango olie mundongo na likazo oko pota libumbu oko za mundongo na likazo le ko salisa na pota libumu. Merci maman. To moni so aba nzete na biso a eza tumbako mungu tumbako mu oyo mungulu oyo tumbako nango yango ko mungulu basala na eza kisa bukoko banda bakoko basala bakasa wana ya kobaka oyo komela tumbaku tumbako ouais oyo kasa nango maman to moni bakisi mso eza na milangi wana ko expliquer biso eza bakisi nini mso oyo mela bo matrice eziki oko expliquer biso eza bakisi nini oyo eza batanga usi otie batanga nzeli poso manga kuba mpeyi ntsaku bakimbiolongo na Kitamata oyo botie na tanga usi na kise utaka na bakoko boye banzete usangisi mena oke obi kimbiolongo wana eza nini kimbiolongo oyo tango bino kokolo bo pana ya ambiance kimbiolongo biso tokolaka na bomwana na lie na yoka libumu ambiance pona ko passer rapport biso tango biso tokolaka na bomwana na ko yoka na libumu na yoka kaka na yoka libumu kilo na yoka lie kimbiolongo boye libumu elembi uzoka ndeto yebili na kimbiolongo siko ba mibale koma ne yoko pesa yo makasi mais pesa makasi te epesaka
banzete bokoko basala bo nzamba bana baona raison epesa bango makasi nzambe oyo eloko nzambe asala kifo ezala makasi osomona mpe bambuma eza o makasi mais na moi makasi yango eza des sortes mama wana eza makasi mais na moi mosusu eza ya mwa minene okopesa so badiférence nango ndenge tobotaka bana na ndako mosusu baza milai mosusu baza mikuse ndeti nga boye bamisusu baza milai leti shira bakaya oyo moyen nango diadia ezali bamalaria bato ya fièvre dandi bato ya diabete kifalia ngaliale wana mpona sukali na nzoto ozongi nsima mama nanga mama me namoni na mesa na bakisi mosu eza te ya basentima ya bana basi mpo awa tomonaka bana basi bakoma kobwaka biloko na se mpo ekanga nzoto namoni awa oza nango te natekaka yango te okoteka yango te yo olingaka biso bano te banda na banda mosa banda na 81 na bandi mosala oyo na nasalela yango te ntango nazobebisa bana wana eza bana na ngai ebebisaka moma nzete ya kobaka na kati ya nzoto na yo mobimba na biso eza na kati ya nzoto ya biso basi ezaka neti makasa ya tomate nde tobaka makasa ya tomate eza biloko ya bokoko me baoyo mpe mosusu babwakaka eza ya bokoko makasa ya tomate lumbalumba na te nzete moko bebengaka wana nayebi me oyo bibakabaka bazobaka wana natekaka yango te ata moto akokolia nango na kosomba yango te mpo nayebi ne bana wana baza bana na ngai eza mpo na président ya mbongo te fotele mpe ndeko kozula mbongo mpe kobebisa bato te mama kopesa bamama oyo bazoteka yango bazobebisa biso bajeune fiare ya Congo tokomi bibakabaka bitata okopesa bango conseil nini nani nokonipesa bango moko bamiteya ti ntango lelo moko azwa yango azwi maladi akenda lopitali otala osalaki ndenge osalaki boye alibino bato pembele bokozwa mayele te bokozwa te babibi mbala lelo mpe balingika basi batiaka biloko wana mposo koza bayebi kosokola te bayebi koswane nzoto te oki biso tokolaka toyalaki na banzete wana te nayebi ne lelo kosanga na mbala na koswane nzoto na ngai bien na koswane yango bien oki na koswana yango mbala yango oyeba ne wi naza na mwasi na ngai eza mpo na bibakabaka te nakokolumba zwa nani lumbalumba wana kokobaka yango ngai kaka pambo toliaka ngai na yango ngai kaka toliaka okokobaka yango mama ngai obaka yango wapi liboso obia na kobibiso na micro siko ozwa ngai osala yango na nde makasa na yango ozwa yango kaka obaki yango otuti yango bieka nde oningisi yango kaka boye obaki yango kobibiso osali te ngai yango ya rouge o ya vert ya rouge ezali ya pembe eswaka te eswaka nango te mama nayokaka bamisu mpe babaka ai okozwa mpe ai bien litungulu nayebi te ngai nayebika ngai wana biloko wana nayebi te mama ngai wana soki obaki yango après combien de temps okolongola mpo opase rapport obaki yango sikoyo elongola yango ata na pokwa ekobimiso microbe après okei kopase rapport okangami te kobimisaka na salite na yo microbe mpe bimi ngai na batango nazalaki mwasi na banda kosalela yango ome oza mwasi te ngala se esila merci beaucoup mama nayebi kolo mosusu mbeka ngai kaka ya fama yo moko mbeka ta makasa ndama ngai mimi makobanga te bayi kokanga te ozoya biso te ngai naboti bapata mbala misatu naboti ntsele mpe mbala misatu naboti zinga mbala mibale mbala moko naboti ndano mbala mibale yo meka yango Oh, comme nango elenge eza nzete banzete ka ya bokoko oyo euta bamboka tonikisaka ekomi poussière
avant de nix on to kauson na moi comme poussière et to baki en baka on atongo na poko soko le busi saleté ne surtout comme sec même si au comment qui maï so ko tiango vraiment au zongi batango après la lelo eleki 3 jours 4 jours parce que salé liango soki au santa ke au pasa rapport no mobile no s'entendait si ba maï mayo donc comme tel ba maï on a exemple non ku no mobile no c'était la maï d'ailleurs éjaculé anticipé manquant ça na kisité au ko tsango pe e kausi mayuana ça il faut aussi la mais on a expliqué oui ça que elle tikir au c'est le tikir moi ya malaria ceux qui malaria ne sinon tiki na o bon c'est combien de temps mayuana boss oui possible elle dit au c'est non le lelo maï c'est des sortes et des sortes en maï premier maï c'est non que mon bal va éjaculer moi sinon éjaculer moi si on éjacule et belé ma case t'es aussi senti que bon parce que pendant mbali voilà a comme dit muki yoko munene je timbis na sa ma alizi mon bal a te baka likolo bongo te o ça que ceux qui au centre déjà bongo luka déjà médecin to médecine a traité yango ekosila a traité on a qui c'est bon ya mundele te ya na boko on va traiter ekosila oh poussière oh ba bengango kimwindu na kimunoko ya bayaka kimwindu mais na pona biso to pesa ngo lengelenge po esala elenge Vraiment, merci beaucoup. On repère ce numéro de téléphone. Pour bande comme ça, on peut benga yo expliquer bango eloko moko que ba tinda moko o tinde là-bas. Ça va d'accord. On la fin dans quartier un Njil di au liboso ya cour suprême. Na te kana Pascal liso kitina na aussi transport kitina quartier aussi Pascal kitina Wester okatinga masina bukanga lonzo obina luka moseka na tala botala nga na mukuse munene numéro de téléphone nga eza 089 030 12 37 numéro de téléphone nga eza 089 030 12 37. Merci beaucoup bandeko na biso balandi à 3W Dias Congo TV vraiment to utina wenze ya Pascal bomoni belement de to zweli bino wana obi merci beaucoup na Hélène Mabunga Diane vrai chérie moi na mungala veut dire moi aux États-Unis awaza na ba kit na kini awa Hélène Mabunga Umela merci beaucoup na docteur Jofil Umela chérie Sindani moto moko gu bozala zala bino merci na salon Godé Kimani, Salon Kimani, Boumela. Merci sous na DG na cordon cordon Patrick Kia, Oumela cordon, Judith Tipuna, Francine Amba vrai chérie bobi mwana mungala, bala mungalo yo kelengi. Vraiment Francine Amba, motema ya papa nono masikini Oumela maître avocat. Merci beaucoup na binope bandeko na biso à Dias Congo TV bolanda biso chef nangai John Moke, chef nangai wa Bosson bozala toujours branché na chaîne na bino ya Mbinga Dias Congo TV surtout na émission pe ya Mbinga caméra circule babi émission moko goût émission moko elengi wapi oh ye moko journaliste Mbinga de longues jambes moi ça moulai à présenter en vraiment merci aussi na équipe technique na wana zomona Bruno Kongolo belle image Babi DT Serge Munganga Oumela boza toujours branché na chaîne na bino Dias Congo TV merci.